biso tobandaki art tokomi à un certain moment et na comprendre que naza fils aîné de la famille et art les autres pour soutenir chaque jour na ngote nazaki obligé na sala ce que j'ai appris à l'école. Le vrai nom c'est Pichu Nzola Papa Yoyo. Donc Papa Yoyo est un surnom oyé par rapport à ndenge tolingaka otia moi propriété dans nzoto Papa Yoyo. Oui. Les autres hommes ont commis maître pour Azanaba, pour Tindika, Simba, Zongisa. Bon, ce que ça qui maître pour se contrôler pour la discipline. Bravo, tu peux te le maboko. Mais ce que ça la maître pour la kibuzoba. Il y a un moment qui va maître, va comme la sentinelle la bayuma. Voilà, awa na ngulato. Bon, déjà na bandaki on a ngamba Congo pendant le temps nazali na Kim. OK. J'espère que production na ya liboso na sala ya vie Seattle. La vie Seattle na sala na la production moko tomi balé et après cela dans la production monsieur Miké na sala ya musique ba yé ba que maître ça cause beaucoup de problèmes lelo bato bazuli on va promettre de voir quand même tina Turquie bato bazuli on va refou c'est grâce à ma comportement d'azar bato bazo même et loko ezo sala que tozala vraiment toto koma et si ko ezo senga musique est comment na comité na biso ya ba regressado awa na mboka ezake appui to apport wana oyo esengaka donc kokota vraiment na profondeur kotia ba moyen kotia ba publicité promotion ya bien pour ba artiste ba apparaître nde ezalaka vraiment te bon qu'est-ce que monsieur Botamaki ezalaki na ba nouvelle génération ya vena biso Belcampo Montana vena pesio mbote esiko ozali ozotala petit na yo Pichu Nzola na yebi ki azana congolaise aza lelo coopérateur ya bijou ba vena biso Montana et Osaka Muzika et Salamaki bon que ça qui moi mingi je me rappelle d'autres fois na Turquie na tongo moni pela na ngambu boy bat bazo ba imaginez-vous na mboka bato ya mindele le roi barabe bino ko simi mabanga bobo ba manaka bo à l'étranger na pesi mbote na ba famille tout ya Papa Yoyo tozana bino itozala kaka na bino Niki Mishika moni vient na yo Pichu Nzola Papa Yoyo idéologie toujours la bosanité débat masamba moteki monene ya bawolo Niko Nzazi. Merci beaucoup les lombo que zandenge zaki auparavant que espèce banaye ko monana makamezaki un peu facile par rapport à lelo donc lelo mona que pour mutoine de ma bimisambon moko boya peut-être faut zaneti bienvenue kumu après avoir commencé l'entraînement salande coopération voilà il y a un état d'esprit il y a une phase en l'art, il y a une phase en car, il y a une phase en palais. Il y a des gens qui ont calé, là, au fond de la barbe, il y a des gens qui ont tourné, ok, mais qu'est-ce que vous avez dit, on va la cobima. Au hasard à l'art, moi, ça va mettre ça. Est-ce qu'il y a une différence entre ton bon salaire qui va dans les lots? Ils ont des lignes à 4 ah, vraiment, m'a plein. Et ça, vraiment, souci, bah, tout bas. Parce que boss a un objectif oyo asala di ba sacrifice na musuna bisasa musique ezala na partie prité que prêtre moko boye to mutu moko boye olingaka musique ozana poso sungaka ba musicien okozala ka pona musicien moko te po yonde ozotia quelque chose na yo en jeu pona ko soutenir bango alors yoko ozala te ko maloko ozo dépendre na bango. On a le numéro 1 ni numéro 2. C'est puisque il y a toujours des grands. Et on a battu Oyo, Banaï Makamba production Angola avant déjà. Tous on a Papa Kinalo, et tous on a Papa Nabiso, Papa Nabiso congolaise. Mais c'est vrai, c'est toujours une interprétation. Non. Les londes, les jeunes, ils ont musique mini d'interprétation. Donc les lopos mutua monana il faut yemba banzembu peut-être ya Wenge voilà ya Viva ya Victoria mais je me rappelle mieux à l'époque ezalaki pena boye neti na bosaka muzika CD double CD Fantomax na pesi mbote ezalaki orchestre na bango osaka muzika CD Roli ba vina biso wa Jerry Canto
Prison, azali pe na wenge musica, maison mère après, tozali na wa kepe mikili. Tozali na pe na Paris, qui ba papa Alvaro Mwanza, ba betaki déjà ba concert, ba papa na biso même ba Pepe Kale, ba artiste belé, ba viva la musica, King Kester aussi. Mais après époque wana tango eleki, ba génération mosusu payé, tozali na ba vie na biso lokola ba avocat kokolo. J'espère qu'aza vivant. Voilà, on a kati alo. Oui, on a kati alonda. Nazo pese déjà mbote sika azali, j'espère ka Olanda biso. Donc aza moko ya ba pilier oyo asali ba production ebele ya ba jeune regressable en Angola. Ça que premièrement ba artiste bazala na no soudé. Bazala na état d'esprit pena ya ba yaya que to longoli ki nga mwana commune boye nga na kola boye nga na zalaka boye nga na beta na meto beta musique. So à ne pas oublier que to na ba papa na biso ya mikolo o ba beta rapé rumba na kizomba. Mais baza dalé noir tellement balinga komona na te mais nakotanga lokola kombo ya papa na biso papa Teddy papa Teddy papa na biso Tabonta voilà. Grand chanteur aussi mais sauf que bango ba fréquentaka mingi musique na biso moko ya mboka bien que ba yemba rapena moi lingala et ba sangsara muke na moi ki kongo na biso le bato ebele bazo beta masolo ya production sans en rendre compte que ezalaki pe na bato oyo batrasaki déjà chemin pour lelo biso pe ba oyo bato babenga biso ba papa yoyo babenga biso ba pitunzola alors que toko kozala jamais un grand aver ba grand o babanda lisolo ce que j'en a poso sunga musicien songolo et le but est de rekoma lisusu ennemi ya musicien songolo pour oza pona koluka promotion ya ba artiste donc yonde oza na base ya koloba keno na soutenir yé pour musique matin que de likolo. Oui, je pense que tout le monde a bimisaka mayele na yé pour na art pe batricharaté. Voilà. Na musique a to kumisi yo moko ke on yoko na lisango. Yemba yo bima na bafle. Voilà. Mais ngona ksegeno ba grande ba koya kilelo toza kilelo bato bazo bima nde bato bazo sa marambo biso to mona la musique. Mais kilelo c'est pas un problème. Kilelo avant ezala kilelo déjà qui kale sali kilelo kokoloba boye festival rumba ezalaki idée ya deux personnes ezalaki idée ya double CD nanga tozwa idée wana na kati ya jeep nanga totambola na double CD tant tobetisa concert ya Junior Fila soki bato bazobunga eza justement bamawelisa c'est puisque ezalaki déjà na orchestre ya makasi ya ba regressable ou ebeti musique et c'est fait ça qui bat ça que premièrement ba artiste bazala na no soudé bazala na état d'esprit pena ya ba yaya que to longoli ki nga mwana commune boye nga na kola boye nga na zalaka boye nga na beta na meto beta musique ba esthétique palanka de salamaki voilà ba mère bazana ba kati wana ba musique bon à l'époque ezalaki na ba grand Robin Ombidi, Aza le présent, je pense que Aza Zinga ya bapalanga toujours, tozana ba le rôle bandera, ba vena so ba gizi manora bazana ba photo, beaucoup de jeunes comme ça ba Stella, kenadi petit na viva la musique, tant basali ya Kelegolo. Papa Wemba pe aye a confirmé viva la musique, ba petit peu ba concert na Papa Wemba. Oui, je pense que tout le monde a bimisaka mayele na yé pour na art pe ba tricharaté. Voilà. Na musique a to kumisi yo moko ke on yoko na lisango yemba yo bima na bafle yo ko yamba mupaya moko vient na biso gigi latin yé azwa ki vraiment le sous moi temps ya ko sangsa ba jeune ebele nesika la monika sangsa ki ba kechi otangi kombo ba tripason ba rata ba pichulu zolo oyo akena yipe na quartier la na epa ya fadi pupa asangisaki mwa bagene ebele mpo abanda kobeta justement mpe na quartier latin bato fo balobelaka ke na mboka oyo tozalaki meme mpe na basaper ya makasi bato babetaka masolo ya miziki lelo or miziki etambolaka na sape na mboka oyo tomonaka bato bazouta poto bazoya baosomba bilamba na ngola akelaka na poto ti ekomaki na niveau ke Gilles Bavo Mwamba il faut azonga Europe et malheureusement nazwaki chance ya kokutana ye tosololi na ye ti non nga na kosala continuité ya production
nde esalaki na sololi na ye nakuta na vie modero na vie satou na pululu et tovandi tosololi tosali na bango coproduction donc ngai natiaki justement mayele na nga na loué ça na futi ba droit ya l'état na traité ba mikanda tout ezalaka nécessaire et natie publicité tellement nazalaki makasi na publicité esalaki nga rendement oyo esengaki ke na récupérer moko oyo eza fort na makambo ebele na badomaine ebele et esungi même bagene irrégressable ebele oyo bapensaka même pas que un jour ako se retrouver na Europe mais na nzela ya Angola azwi facilité sei oyo nakoki koloba eza mingi. Premièrement baartiste faut bazala soudé, il faut bazala nano soudé na bango moko balongoli esprit ya kozala lokola neti nga naza nga nabetaki na nga nakomana. Baartiste faut balongwa na caractère ya koluka kaka kodépendre pe nano na bato bakotya bango bacoup de pouce. Artiste faut azala na musala salaka. Artiste azaka mutu ya sombelanga pesanga kabelanga te. Non. Artiste akoza mécanicien mais aza musicien. Artiste akoza peintre mais aza musicien. Artiste akoza chauffeur aza musicien. Musicien ko kozalaka te ke soki na solo la neti na papa yoyo okomi bien privé na non. Ngai dernièrement na auto kobetsa petit na biso junior fila na betsa ki na junior et c'est passé très bien mais ko empêcher nga te wa ke soki sengi to tia apport moko et na bossa na te ko lobela pe concernant dimanche ya le 22 to za bongo na Pichu Bolasi. OK. Il y a ça bongo chez docteur Matubakana donc vous allez là vraiment la chérie nyon souya bien ba tonton Bola ta frère to za la wana à partir de 20h musique à kitoko avec moi la main bisu de Picho et aux ala bien affiche ça déjà bozo monango affiche ça wana vraiment aux musique à bien c'est